Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Fidèle internaute ya Tindika télévision ndenge toujours to message kotambola pona koyela bino basango ya mboka la biso lelo ici to sili koya komemela bino actualité politique to message toujours koyela bino nazali na mona mboka maître Messi o esali mo mikolo bele bomona ki était certains gens ou d'autres personnes interprétant ndenge na bango en disant des trucs o ezaki yango te ye moko ndenge azali wana personne o meka kosala moi a informé bino to aloba au contraire makambo esile kolobama à propos na ye ya disparition na ye bokomona ye moko akosala analyse pe ya bakezo osala ne analyse ya bakezo tozalon sur le terrain na bosani pe te bambote ebele na babosse na nga papi keli na rifin kisombe oyo bazwangi na Angleterre bakolo chaîne ya Tindika télévision Bénédicte Montamote malide atango pe na bosani yo te mbote mwana mboka maître Messi mbote maman na nga journaliste Sephora sango nini mwa mikolo ebele ouais sango ezali basango eza ebele soki na bakomonana te parce que nazalaki hospitalisé nazali presque un mois na hôpital suite ya double opération opération wana vraiment ecompliquaki nga grave donc ezwaki moyen 6 heures du temps na kati ya salle d'opération maininga azala te donc na remercier d'abord docteur na nga docteur Christophe na remercier pasteur na ngai oyo awasambelanga trop pasteur Achille Masanka na bato tu oyo batiaki nga na baprière mama eloko nakoyebisa yo pendant ce temps ki nga naza hospitalisé nazwaki bavideo bato bayaki kobengai nga nazwaki bacoup de fil ebele après namonaki bavideo naye komona na télévision un certain messie moko boye soki lembalemba moto na registra ye alobaka allo papa lembalemba alors papa wana aleki na etando alobi ke ngai naali recherche na kimi naomona na te Molière lembalemba edi kaba na recherche na kimi ceux qui nasalaki eloko nini nayebi te premièrement na journaliste te deuxièmement na chroniqueur te nga nde bayaka kotuna nga baquestion nga nazongisaka biyano na nga papa nalobaki ebele alingaki etangaki aloba omoni eloko mona koyebisa Molière soki olanda ngai vraiment na apesa mise en garde na kombo na ngai nayebi eloko oyo olukaka na garde na kombo na nga te oui aza problématique nga nde batokomona baproblème grâce ya bato bapesaki nga baconseil parce que alekaka na émission asalaka buzoba moko boye na reprocha ye nabengai allo papa Molière ngam nabengai ye donc oyo akosa wana yaka lokuta te yaka ya vrai so nakosa porte nga plainte pendant ce temps ke nga na registraka ye makambo ya buzoba oyo asala alona twa yango na publia yango ye alobi ke ngai nasali soki eloko nini nakimi na komonana te namoni convocation te namoni bagen l'état baye te mais nakamoki nga aosalir personnalité na ngai Molière na niveau ya politique naza niveau na nga te donc Molière ndenge azali wana nayebi lembalemba ndenge aza wana soki tosali débat politique na omemi lokwa debe nasengai débat politique non nasengai débat politique tosala débat témoin na nga Israël témoin na nga Roland témoin na nga Pierrot kaka bato oyo bakotelaka ye lelo ya balukeli bango na émission oyo asalaka ya montage basala émission na nsima soki na plateau afandi akritike ngai akritike bato donc ye ali ndenge na ye na moment oyo tokoloba oyo baplénière ndenge soki akende na plénière aloba ta ye soki naleka asala talika moko ya plénière na plénière ya malamu na kota motion te na pasala débat politique te ya politicien te ngana na 30 ans donc Molière na koyebisa yo soki okontinue na kose charge na yo ntina suka mpo na charge na yo nasalelo baémission koka te mpo soki omeki lisusu na korépondre na ndenge moko koregrete okomprendre donc intila obeta masolo ya moto abongo moto oyo abebisa bapersonnalité ya bato abebisa ya bamoïse mbiye omona yapi moto papa motu ivresse nango normal moto akolangwa mais omona papa moko boye ya 40 ya 50 ans langwe mais ye azwanga lection na chaîne na ye mpo ani asali personnalité ya bato pendant ce temps ye alekisaka biloko wana na bamboka bapaya niti na Brazzaville basekaka biso donc il y a buzoba il y a chaîne oyo ya buzoba donc ye pe asala buzoba ezali la chaîne non alignée aloba vanda na yo chaîne ya buzoba ya chaîne ya cop
on va chaîne la COP, chaîne éducation il faut ça battre. Il y a mon la bêtise comme il faut. Avant la plateau tata le là on va mukadi. Oh mukadi. Est-ce que on n'a pas bon normal? Donc il y a la jarne dans le niveau na to beta masolo ya mboka. Donc c'est pour moninga la zongi. Ouais, psycho santé ça normal, santé ça normal. Si on a commis normal maintenant na repos il y a 6 mois. Mais na ko tsolo na mais ba entraîner ça le susciter pendant 6 mois. Maître Besito beta moi lisolo ya na ngambu ya beni to qui sont lelo na tongo oyo bandeko na biso bazali kokufa tie kokufa plus de 101 morts. Donc to ko zo mama loba par rapport ya beni bandeko na biso bazali kokufa bazali ko boma bango se ko. Oui, maman, nous a informé, nous a mort vraiment et ça n'a pas signé, ça veut dire que moi boy, ceux qui congolais attendent moko à poufi et déranger ranga mingi et ça la ranga bien té, au moins na congolais à poufi, au moni ba sasé wana, batuana, o bataka qui sous na butu, ba bomi ça est mort et a plaqué, ya batu belé, surtout tu as 10 personnes au moni a déjà battu comme 100. Donc biloko on a mis au soko mon on a eu pouvoir à battre 18 ans. Bango baluki la biso ba makambu arrivé à Kabila il y a le boté la biso ba problème donc on mona donc on moni batu wana ne bazali wana ezali clic ya bato yo baluka ba territoire minéreux ba kanga yango ba pesa ba population minduki ba tu bango lokola ba milice na bango ke basala ba dégâts basala ba trouble na bi na yo mama on moni ndeto ko ba bolelo lelo soki ba kangi mais c'est Kabila pas au moment où biloko nyonso ekosila ba trouble nyonso ekosila parce que le théorie na papa Mobutu papa maréchal tout le monde a biloko te ye Kabila le père ayena ba rwandais soki ayoka kati sekedi alobi tika bato bazonga biso moto progresser mais insécurité ba koloba banane et ça biso mo pe ba peuple congolais toza na kati ya makambo wana okomona jeune okomona ba généraux ba cité bango na kati ya ba mindele donc Nations Unies cité il y a des généraux oh ba fournir ba armes la population pour pas ça là désordre pas pour ma population donc les aïeux biloko moko boye yo komona lelo ke congolais yé moko kolata na molimo ya kobomande koné congolais ceux qui totali ba dessin yango ba kangaka bango presque basala ba mingi ba ba congolais ti donc au moins ba congolais ba rwandais ba sanga ba ougandais ba ni donc frontière na biso comme une insécurité totale to koseka na armée à ça tout possible à kangisa batunaye à organiser à eba nini à ko ça va trouble à beni parce que trouble on peut comme trop c'est trop ti mu colonie vraiment trouble aussi la mu colonie donc biloko on se fait ça so bakanda et comme senga siko biso ba peuple congolais to betana ba rwandais pour le loto ba rwandais to kuze ba courir qui place tozalaki tozo continuer par rapport à bolingo ya koya toujours ko informer bino dans le cadre actualité toujours ya politique ya mboka la biso maître Besito ndeko solo la makambo ezali na ngambu ya est maman nanga so na biso mamba beni et ça la rabiso vraiment pas si mingi comme on a congolais kufi omoni ata lelo so omoni ba tuba ko déclarer ba mort wana donc ça la pas si mingi donc et ali ma mingi donc tout ça na insécurité makasi local bosso so na ko condamner local bosso général chef état major général Mbala tout monde ko sala loko moko sur le terrain parce que jusqu'à présent ceux qui to lo ba bino ne boki ko sécuriser boki ko tia kimia to quel sous dans la police général Amouli boko sala loko te tout insécurité l'insécurité pas pour ma population donc on a lelo batu oyo balukaka mboka oyo ebeba baotera mboka oyo batu ya 18 ans o ba travailler na monsieur Kabila pendant ce temps que monsieur Kabila a na pouvoir au mona ki yomoko batangaki quelques généraux na Nations Unies ke baza na complicité ya ba massacre ko sama na ba est kuna de yokati banani yoko mona général moko boye azana mususu na 7 immeubles oko ana 7 immeubles mususu azana 10 immeubles mais ba mbongo ni yo général ozupo tongango un minéreux de minéraux bimona donc akomi les gens na poste ya mbongo jamais ba ko bandonango donc siko ko sala ni armée faut sala makasi et la ki mobile nango Mobutu assisté qui va désordre à l'époque à Mobutu assisté ba trouble à Katanga il faut le loper ba sili ça va trouble wana donc né to ça to senga na gouvernement oyo ba ça ba incompétent ba tika ba longo ba démissionner parce que jusqu'à présent to mona eloko moko te ko salama et ko sala biso mingi pasi ko la mukana tongo ba na bomi 5 ko la mukana na tongo ba bomi 7 ce qui totali lisusu awa lisusu na Kinshasa phénomène kuluna tala ne ba kuluna ba oboma batu la insécurité la police est compétente ceux qui ba moni mutalati kachinete ne ba weleli mutu ba tu ba barrière ba tie
wana il faut ba loto lobela yango ba tu ba barrière ba ti ba niveau ba gombe kuna par-ci par-là mais na butu so munda koya ba contrôler camé comme so cachiné donc au moins que nyonso wana la police armée bazana ba on a souci la population ti bango mo ba ko ravir sous peuple na bango biloko nyonso wana so hôtel ba hôtel ya na général na bango pour ba ba cadrer bango ti tala lelo po tambola na butu kota ki senso okola muka bo ba koteli mutu okene bo ba bomi mutu insécurité totale wana mana contre yango donc mboka il faut kotambola boité bato 18 ans ba ende ko boma biso donc ba trouble na trouble donc to sala makasi biso ba congolais to bunda pona mboka na biso to longola bato wana lelo bato mingi baloba ba occupant oui ba occupant bazali mais auteur ya ba occupant nani mais c'est Kabila le père parce que Kabila ne mutaki na ba Rwandais o comprendre mo Kabila ne mutaka na ba Rwandais awa na mboka oyo lelo so botala boye ba trouble nyonso les récoltes parce que bango ba uteki ba côté kuna ba ina bato na bango ba infiltrer ba moni Congo minéral Congo ba moni trésor za mingi na Congo richesse à Congo ba lingi nini ba détruire Congo nyonso so total bloko ba ko lukani di diviser salama to kabola mboka kabona mais na kata mboka oyo to kabona ti Maître Bessi, moi, mon tour dans les sous-césali par rapport à Koye Baïste, qui ba imbo comme sous topé ba parti monsieur so bazali kolobaye te bazali ko soutenir les sénateurs à vie bazali kolobaye te a kozonga na 2023 to kokozo mo maloba pona ngo mama omoni yo ali mo panzi sango bino mo pe ba panzi sango boko sala ba erreur makasi omoni eloko ekoloba ekoboma batu ba len atundu bali bato yo bayibi ko tanga constitution te bayibi ko maîtriser constitution te ndenge professeur Mbata a maîtriser constitution parce que na akozonga na méthode nini Kabila asali des mandats naïe ekoki bon les deux mandats naïe ekoki mais c'est Kabila directement et sili po naïe tokotanga awa na article 70 otanga makamuni ba komi awa zela to luka yango totanga on article 70 so na ebelite Kabila soka kozonga la place nini soka kozonga na méthode nini o ba doit okanisa yo moko ko tanga ngo na bongo na limbola ba na lingala tanga ngo na le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Alors, mais maman balobi mokonzi akosala mandat na esoka sisi akobeta deuxième mandat. Soki esili akozonga lisusu te installation kozala na mutu mususu. Bolé ba tie sénateur en vie. Parce que le sénateur en vie, on a sous-président, on a sous-sénateur en vie. Donc, Kabila a la place où il y a eu Zongate. Wana, Rena, na moment où Kabila. Nyonso ba ko tia Kabila na espoir oko tia na moment o Kabila pas so mbongo pesa bango Kabila il fallait sala nini na mbongo ko distribuer pour le PPRD il fallait so mbongo wana asale lango ba boulangerie asale lango ba alimentation asale lango ba plantation abimi pour peuple congolais li na tarolia parce que maintenant ko biso vérité ba ko sa Kabila atundu akosa Mobutu ali porte-parole à Mobutu alors il porte-parole au gouvernement à l'époque à Mobutu allez atundu donc on a ba toi to yebi bango bien Kabila azana place o kozonga te oko Kabila kozongela na méthode nini oyo kolakisa yango na ebisi obo soko mo bango ka change balobi ke non pas de voter président de la République à partir du parlement parce que ba yebi ke ba ngi ba toucher constitution ba bouger ba constitution et ça le roi ngi ça soit na Brazzaville azoba zonga lisusu mais place Kabila koleka na yebite ok place Kabila na ngongo ndenge ya libo ya ndé justice donc wana ya liba penser mabe wala ba idée na bango donc ba congolais ba sala bango l'aise ba sala na l'aise a zonga la place nini kaka constitution wana ce que sénateur o ya envie ba pesier eza nini ba pesier que sénateur envie pour nani donc pour avoir envie ce que ozonga la wapi mana na epo na e sili Kabila ko zonga na mboko te ata mukolo moko te mais c'est Kabila on comprend Moi, le solo ya ambassadeur ya Rwanda Vincent Karega to mona ki marche salama ki ba imboka o ba meka ki ko marcher malgré la police et empêcher ki bango na niveau ya inerbe pour que ba marcher to mona ba gaz PB tamaki mais ba sila ko sala effort pour na komati na affaires étrangères pour batika memo na bango to ko zoma maloba par rapport ya ndenge ba imboka msusu ba lingité moi ba lingité ambassadeur ya Rwanda Vincent Karega azala lisusu na kati ya mboka o to azanesika o il y a solo maman on a rebisayo ba congolais trop c'est trop parce que ba propos ya monsieur wana ezali malamu te alobi awanga la ba massacre oyo basali or que l'air ba gina monsieur Kabila l'air Mobutu akimi ak exil ba massacre oyo basala gina d'abord en Équateur
babomana nous battu Équateur bakunda bango omoni te que Kabila le père a ça un problème dans les Nations Unies. Il y a un problème dans ONU, dans les Nations Unies, parce que tout le monde va retirer des experts, enquêter, va retirer l'enquête sérieuse dans Kabila, les pères à Bagoboya. Na bili so boko ye ba Likambwana. Na 1998, 97, 98. Ba massacre oh ba Rwandais ba salaki. Ba Rwandais ba bandi massacre le lote. Ba Rwandais ba seli ba massacre. Ba seli ba massacre na arrivé à Kabila, ba seli formé ba massacre ah on a Kinshasa. Na 1998 Umbuka parce que biso moko to fungula ki ba porte na la fungula ba porte on ya Kabila le père yem da fungula ba porte on le di ce qui ba to ba bona mboka na bango bon quel bon fond na bino pour le to kotala bo Rwanda lelo est comme un moderne par rapport à RDC. Rwanda azana richesse te, Rwanda azana minorité, Rwanda azana tane loko mokote, Rwanda comment développer ko le Congo parce que to zalaki na autorité bato ba coopérer na ba Rwanda ba misu ba yi na ba ninga na bango misu ba ndeko na bango donc biso to sengi na ba Rwanda surtout ba kati relation c'est tout à fait normal ba kati relation to mona cérémonie bo mobuta kati coopération Belgique et Congo et Zaïre a kati coopération aba il faut coopérer Belgique les Belges au Belgique les Zaïrois au Zaïre donc et est tout à fait normal to kati na biso relation ba zonga na bango pour lelo to koloba boy biso to koloba boy bato yo ba ko puyer ba Rwandais toyebi bango ezalaka bato bazalaki na ba Rwandais bato balinga ba Rwandais yango na koloba lelo na mona quelque bato marche ya bato la muka pe buso basala marche ezaba soni pona mona biloko wana so bato la muka bosali marche mais bokanisa rapé bien muzitu ayamba Gagame muzitu aliena Gagame donc ba muzitu tout bazana kati ya ba désordre sama na Congo parce que azalaki ennemi Gagame ennemi na biso mais est-ce que muzitu aliaki ndeni amelaki ndengeni po yem takako yamba na aéroport atambulaki na ye nyonso wanso totali yango bato ebele ba coopérer na ba Rwandais toyebi bango donc komona na msusu congolais ye moko ak soutenir M23 lelo to moni bango bazalia okomona congolais ye moko soutenir ba Rwandais okomona na lobi na yo ata ba Rwandais ba sabso ba na complice ta biso mo ba congolais to zali parce que soit fait d'argent bato le ba bomi mboko yo ezali ba nini ba politiciens congolais na ba quelques généraux ya mboko ba généraux ya mboko ba faux général pour général à Mobutu moko to mona ita ko trahir boy mais tel le lo ba trahir parce que une formation ala muté personne tel ba d'origine na bango ba li ba to ba uti bingi ba Rwanda ba Uganda ba Tanzanie est-ce que boli mais maman yo mona mutu ko même sur le so mona comme ba na ra est-ce que chez nous biso ba congolais to ba re na ba ra donc on m'a dit que ça va congolais te na biso na kati armée congolaise na biso il faut donc le loto panza armée yo il faut to ça la armée à sika parce que na armée na biso to ça na étrangers belé to ça na ba Rwandais to ça na ba Ougandais to ça na ba Tanzaniens il faut armée au président Félix Tshisekedi a panza armée yo ce qui va panzi armée yo te maman na biso trouble aussi là. Ceux qui va penser armé ont été troublés aussi la matière. Pas troublés aussi, mais pas ici là. Bah infiltrer bah ça la Katiawa. Non on est bizarre te. Yo comme la mukolone dit armée qui t'attaque on va fandi bah attaquer. Mukolo armée ça la tombe là bah attaquer biso. Donc infiltration et où t'as biso moko ana Congo Kinshasa. Donc bah généraux mingi bazali awa bah ça la bango bah congolais bah rwandais bah yende pour détruire mboka. Parce que sur le lo longoli armée onyoso bah longoli bah infiltrer. Pour au moins le to ko lo babo. Armée na biso to bango et ça bah étranger belé. Ba Ougandais bazali ba Rwandais bazali ba Burundais bazali kata armée bon siko ne bazana est-ce que yo ne ozali wana ayebi ke Rwandais akolinga to sala Rwanda mabi akozaka contre Congo de yo ko senga ke to longola ba généraux ba komona ba we ba ne ba re ba ra ba bazala kate biso mona ba kombo wana te à l'époque Mobutu mona ba général la bongo te to moni ba ro ba ra o mona mutazana 21 ans et 31 ans ma comme général hôtel Longibo et Longislo Moulai et Moulai est-ce que monsieur Blonga c'est ça la bon mais toi le bango vérité monsieur ne bilonga bon te ba tuona nyonso Kabila les pères d'ailleurs biso bango ne ba tia héros faut longole héros wana c'est des faux héros Kabila les pères faut longole héros quel héros me biso étranger ba étranger ba comme on ko la biso maltraiter biso non le bango vérité maman c'est la biso pas si donc le l'autre attends Mobutu nenga saki Mobutu alobaki animi ate kata makila na epo na Satan po na mboko yo on comprend parce que ayebaki ke mboka o ya biso to ko tika mboka na biso ke ndeboete tellement Mobutu bolinga saki na mboka na armée mais là yo yé na ba Rwandais na yo Tshisekedi lobi ne bien abe yé na bango mais to zongisa bango parce que bango ba ko vie biso ko ba mona nani Abiyarimani afona na pouvoir ba mona ko Mobutu na soutenir Abiyarimani o ko soutenir Abiyarimani Mobutu karaté et ça qui va mindele ba américain
donc bango ba na ba compte à rendre na biso yango moni lo est-ce que un petit pays comme Rwanda bango maltraiter biso ba Soudan bango sakana biso ba Zambie o mboka ya pamba mboka ezanga tina o masoki to kana frontière mabele to keneka ta bo Kinshasa bo biso ko côté la bato beti bango pe to zongi à l'époque bobi lo mobutu ta na Zambie donc ba bloko na nyonso ezali pasi de yango na lo bakanini baboma armée baboma armée mobimba ba petio ba tielo na ujana baba tu ba petio faut pas qu'il ait armée parce que ba petio baba intellectuel té baba alphabète au moment mutu bomba ko kota ndako to pillage ba désordre mais to zo ba combattant ya malamu wapi biso mo ba congolais to zo ngo to tinda bango to yeba siko to ça la réforme ya armée to luka ba siège général à kala ya Mobutu ali ba siège général à tabasu ba passion yo monité que la pouvoir à 18 ans ba neutraliser tous les généraux na biso. Parce que les généraux, tel un bouza ma belle rakekuna, et ce que les bouza ma bende liwa. Tel un nani, bauma kekuna boy, et ce que les nini liwa. Parce que ba Rwanda ba ko lingate, pour biso to ba bon général. To ça ba bon général bali, donc ba tangi na ba Israël, ba tangi na ba Amérique, ba tangi na ba France, ba Belgique. On comprend, tu n'as pas bon général, mais toi qui es chèque pour infiltration zali. Donc au moins la place du général n'a pas de compétences, n'a pas qu'à 18 ans, bah tu job à mobo ya Rwandais, bah tu titulaire général sur bah tu adjoint. Donc azana commandement té, bah tu bah général sur mingi ya Mobutu, bah spécifiquement bah passion, bah biso qui est administration, tala lelo. Il y a un moment bah sort en lelo. Maître Bessi, to le belapé état des droits, tout le monde état des droits en go, tozo ezoyo kana soutenir ezalaki ne bandeli. Tout le monde bataki bango babengisaki bango bakonvokaki bango avant ezaki so bakonvoke au sale eloko no basu bakangi baki etika misusu ekomi bakobengisa yo nanu batie yo ta na makala to lali no quelques jours après babimisi na bango yo donc tomonaki DG Georges Frem ndenge basilaki ko interpeller to moni pe basili ko libérer lisusu to koko yeba garantie nini oyo asali to apesi to alobi par rapport à ce qui ba libérer est-ce que bazo poursuivre toujours même si ne ba libérer jusque là to koko zomo maloba pona yo mona mboka au moni mama justice sur le oyebisier vérité justice yebi elle rôle la justice nzela ba ko interpeller yo mais le yoyé c'est pas dit que tu vas interpeller ba kabat kangayo ba interpeller qui muto de j'aime ya Jeffrem hein ya Jeffrem aye bisi justice o ya livré que bon moni mbongo na linga ite tala batu à 18 ans mbongo la basala kanango boyeke ndaka directement il faut pas lâcher parce que ba ko zo ba vérité belé pa na yi ba ko kangaye te muto alobi ne sembu abia na ngonga ite par exemple na personne lelo na inspection générale de la finance. Muzitu à l'époque, Muzitu, tu vas supporter Muzitu. Muzitu a ça là arrêté mon ok. Non, ben inspecteur il y a finance parce que ça là enquêteité. Attends mon go bima. Vous comprenez? Donc l'air batoué va go découvrir ba bengi habité. Non la problème mais muta ça là mukanda weza Muzitu. Au moins tu bimisi vérité. Arrêtez on est allé. Est-ce que ba Muzitu va lingi mboka? Ya moni a relaté ba justice que notre okena schéma boke ne boye bomo la côté mboko kindaka alobi ne vérité na droit kozonga et c'est pas dit que mutu zo soka yeba kangae ba ko kanga bato yo oyo to moni clarté neti le to moni clarté caméra ti le la ngo bisane l'arti baba to tika bango te to moni de droit to ko bezaka caméra to ba sebele o to moni belé te et bon oh esali ke bakangi e mama et bon ministre on ministre musuba ministre ba sakunet ba ministre belé ba sakuna bato belé bazakuna ebongo ba oya ya o bakanga bona ba caméra bazali ba ministre bazali bato belé bakangi bango se bakangi belé to ko ba bakangi belé to mona mo sa kimbuta bakanga kié mais là raison si lupango ba tikié les drones et yo kana soutenir état de droit zali au moins il y a enquête à justice et ça la malembe avec le temps au moins ba dossier belé il y a bata 18 ans comme ba ibaki batu o ba ya lelo ba we ba ko maîtriser ngote yango ba sali commission mo présente indi au moni publication c'est ça la commission et ça la mani ba luka ya inspecteur général de finance ba tala ba mbongo e bimaki wapi po ba bomsa ba dossier ba ko fa soit 6 mois faut ba la ba bloko mo bo mais preuve à l'appui sur ba bengi sur l'action que tel loko boy tel loko caméra kamaki vitesse parce que o ya la qui déjà il y a quelques temps oumeli été mais ya bato là oumeli il faut ce que ba ya preuve mbongo mo e bimaki tel jour na 2010 et que na place nini mbongo mo de ba kolandela o malembe ba ko kanga na yebi na yo place na bango ça na prison Maître Bessi na moni pe te to sili ko funda Rwanda na Uganda to kokozwa mama loba ndenge to sili ko funda
mais na lobi na yo to fundi Rwanda na Uganda yango na lobaka na batu ba papa Tshisekedi baza ba modèle ba Frank Diongo baza ba modèle nga moko naza modèle papa pendant Congo ezaki na conflit banani ba soutenaki conflit banani ba soutenaki rébellion ezali biso mo ba congolais to monaki ba congolais musu ba koko na kota Uganda ba komena ba Ugandais to monaki ba congolais musu ba keneki na Rwanda ba soutenir ba Rwandais ba parti kaka politique le bimi ba komo ganga ba tuna so munoko ba musu ba rebelle ba laki na ba Ugandais ba laki na ba Rwandais. Alors pendant ce temps wana bango baye ko bunda guerre na bango ya Kisangani guerre ya 8 jours babuni na kata Kisangani mamo bi combien de bato bakufa obi combien de biloko ebeba. Donc il faut Nations Unies, il faut Rwanda na Uganda ba do afuta biso mbongo ba biloko ebebaki ba to pe ba sanction na bango. Bon, est-ce que biso bomo na lelo po ebake mboka o insécurité bandi lelo ti insécurité lelo te insécurité mta luka Kabila comment ba Uganda ba Rwanda ba so chance to mona ki bata RCD basalaki wa basalaki côté ya Rwanda RCD basalaki côté ya Rwanda to mona ki MLC na batu mususu basalaki côté ya Uganda siko ba troupe Rwanda ba Uganda ba côté ki ndeni ba côté ki pourquoi ba côté ki siko pour ba renverser pouvoir ya Kabila mais Kabila ne mudaki na bango comme a dribbler ki bango ali bango pe ba baluki biso mo ba congolais soki na RCD so ke le lotali bien bato ba soutenir ba Rwandais ba Rwandais ba soutenir bango RCD ba ila combien tout so na tango ba combo ou regretter non attends ne bazebele ba uteki kuna bazebele yo ebi yango bango ba yekota Rwanda koto ba yekota Uganda moko komi lokola ba Rwanda ba Uganda ba se ba massacre ba bomi batu ba kombo boto na lobi na yo nzambe nzamba bolingo nzamba ko sauver Congo tala ba étranger ba komai ko ko sele biso patrouille na kata mboka na biso ba komai ko beta biso fimbu likola mboka na biso moko ba otera mboka ba étranger banani okombana eza bango pe na ba parti politique mususu ba yana ba étranger na bango ba parti politique mususu ba yana ba étranger na bango parce que somo ba ki boto renverser pouvoir à mutubu biso moko ba congolais to bunda yango to yebsaka bango ke pouvoir ezaka ya makilate ya kotangisa makilate après phénomène papa Tshisekedi au moment où on a organisé une rébellion, on proposé une rébellion, bani na boya. Pour les papa on a dit patriotique, papa on a dit na bolingo ya mboka. Parce que les Européens ça minduki, on a minduki. Mais makila on est kotanga. Et comme ça makila bana ya ba congolais bandi kona biso. Yango moni papa ba ko boya. Mais ce que tele belé boy, ce que ke ba misu ba ki ba intérêt ba yiba pe pendant la guerre rwanda ba yiba. Ba yiba minéraux, ba yiba or ba colbert ba cuivre. On va lelo ba ganga ba leader wapi. On comprend. Yango to ko lobaki mokilo so totali bien bato ba soutenir mabe bango ne balinga ba bomama et lokola mutu assassin bomi mutu azongi suko na lia crime eza ko ba muzitu palu bana ba soutenir Kabila yaki palu palu mutu soutenir Kabila mais lelo susu palu ngo et comme susu et comme susu ba adversaire ya Kabila au moins te to sala ba busoba mama il faut to la vérité na mboka oyo totala lelo bato baza na souci ya ba Congo ya ba congolais to za mingité nga bolingo na zakona mboka oyo biso beto capable pe to ko so ba rebelle to ba so ba rebelle to se pe rébellion o mais jamais to ba bon so si munduki yango yo bo maka ndeko no congolais po so yo na munduki na so bi rebelle ke na ba Congo bo maka congolais au moins to ke na pouvoir on la marge mais to ba seli ba rébellion ba se maka mutu Kabila longwai alongwai te ba ke na Saint City ba yebo Kabila dribbler bango aika toujours président mais biso to ke na ba marge to la kisi ke to longo lié na ba marge pour Kabila longo na volonté te ba to kasa Kabila longo na volonté te Kabila c'est la glissement alinga ki te o te troisième commis pour organiser l'élection o ba rappel bino ba to pepe de bozanga soni bo ba ko perdre la démocratie o passation de pouvoir mais pour anima yango c'est makile tanga ba aussi ba kufa au moins les 9 septembre de cette manifestation pour na nini pour bon ba na biso ba kufa ba aussi ba kufi ba Thérèse ba kufi ba nani ba combattre ba kufi ngamo na côté longo prison de aller pour la démocratie sur pour la démocratie a organiser l'élection en 2016 na décembre parce que à combien en 2018 point
azaki na volonté te yango moni lelo bolingo ya mboka eza na biso moko biso moto linga mboka eza te ofani musika à l'étranger ona lingi mboka yaka ko bundela mboka awa to bundela mboka so to bunde mboka ekozala sauver so biso moto lingi mboka to bundela eza te ofani place mobo so ko fani no mona kaka ah ngai ta ba peuple na ba kino ba peuple basala kisasa inconscient bino ne boza ba inconscient bino ne boza ba inconscient parce que bosala ka manifestation moko te dernièrement manifesté toto sala basala ngo soki biso to lobaka te mais kosama londa vandit eh maman soki biso to bimaka te loi ya mina kona nani inga kofanda te to yebike to kosala musala makasi na mboka oyo mais ba ko comprendre nango te o comprendre ba ko comprendre nango mukolo biso to kozala te to kosenga na bango botika be lobi ba makelele to bundela mboka jusqu'à ce que to kozwa mboka na biso mais si démarche ya Fayulu ozali komona ngonde démarche ndeni mama nalobi na yo elo mona koyebisa yo Fayulu papa Tshisekedi akoka vérité des urnes te papa Tshisekedi akoka vérité des urnes te munele alobaka ah bon ça va vanda to luka to zela po Kabila le ya welela ga ya ibaki ayibaki te ke lelo osukele boya ba comprendre que c'est un soif de pouvoir alinga wela pouvoir Fayulu makanisine bandela komane ezaki malamu kona koyeba te soki eza ndenge nini mais lero azaki na etat na limbisi na bosse na affecté des îles mais lero yo ye awa olobi ba destituer président de la République c'est bien mais soki balongola oso totengi na constitution babi président de la République pendant ça n'empêche pas le problème mutu akovanda wana akosala intérim wana ali président ya Sénat yene alobi te que président là on va la présidence il y a Sénat président Sénat est tambo momo tambo momo bato yo ba nyoko libiso bakangi biso ba souffrir biso na combat 19 ans ale to songi sai donc on mona que na bombo ba bete ke biseka litutu donc qui n'ont perte dans bata disons donc on mona que azalaki na intérêt moko on mona le loi est-ce que bango ba ka de sujet président de la République ba ko kate Félix ba ko longolete loi mbakuto azalaki l'étambo mwamba alobi ke ba longola président batindi balobi na cour constitutionnelle babi non te a violer loi te azala otamla normal na si bolanda yango idée ya ko longola président na place wana na kitwana mutabana yango ya Janine Babun après comme atambo mwamba parce que comme na muto Fayulu ndenge ni nango il faut que bango ce que ça Tshisekedi ça boza ba problème na ndeko na yo ya na ba bloc oyo biso to ko linga bato basonga te bato 18 ba assassin wana o bato ba bomi biso ani ko libiso na place to tchata mbwa mais bango ba kozonga te bato ba mabe dans la fausse commis dans les bato kufi na yebite Fayulu avanda bikanisa ata ba film ba combat donc démarche à Fayulu et le balango le routier ko ça lango le routier on va lelo na moni bato nso ba comment critiquer Fayulu comment tin la voix même bato finga Moïse petit Yves Bouya aleki afingi Moïse afingi Bemba mais lelo Fayulu nani mutu apesi Fayulu ba voix na est eza Moïse Katumbi nani apesi Fayulu ba voix na Équateur na Kinshasa eza na ya Bemba nani apesi na ba Congo ezali Jean-Claude Vwemba okomona aki mutu oyo ba fabrikaki ye alaki mutu tala na lukunga mutu abimaka 6e na lukunga na 2011 abimaka 6e fangi donc abima premier na lukunga na 2006 fangi donc abima premier yabima na provincial donc omoni mutu oyo ba créé yo ba sali yo il faut s'appeler na motema malamu azali ce biso to banolo ba mabe e ko s'appeler mabe ngako lo ba mabe na eti mais na tala pe risque na zwa parce que bata INC ba katisa na ngambo Fayulu INC na iside talana ba katisa ba kanga kadena ba koma INC mais Fayulu abenga biso ayebiso na kosa o démentir abenga na kena ko sa intervention na longola kadena tozongisi iside donc babiloko wana Fayulu atika ko sa ba distraction na ba distraction inutilement donc to lo bango yango wana des animateurs de la famille tout le monde va rencontrer dans l'Assemblée nationale. Donc, par rapport à la confession religieuse, tout le monde est un peu pasteur, pasteur Sonina, par rapport à la désignation, il y a la confession religieuse, il y a Rosa Malonda. Kasi, et l'autre, il y a le problème est Zanini. Assemblée nationale wana ezalaka ya batu ya Kabila. Eza batu balingi malamu te na mboka. Est-ce que bon balingi peuple 500 personnes, bilo ko 80 millions d'habitants.
biso nyonso mangana tokoya kuna bakoka biso donc babloka to yango ba distraction okomana donc soni nde akomi biloba donc maman basala nzambe on a évité ceux qui bato baboyo ba soifé balingi ba mbongo balobaka ki mabonze ezate so mona l'église bato bakoya so balobaka mabonze ezate bakosala l'église te baza ba intérêt mona oh libala ezali là comme à la fin d'année bon wapi muto babali donc prospérité ba terre ba prospérité faut ba terre ba se repentir ba confesser ba yebelo ko ante papa so balongo lio on de la fin mon amboka maître Bessi puis pour la bato boza pour so contact non bosan muto senga benga na plus 243 90 266 95 22 ceux qui bobenga na répondre bino ba congolais tous la bon moko to aider Congo na bon moko ne ko tamsa Congo. Maître Bessi, moi le briefing à Souka tokoko moi c'est vrai Congo tous moi des noms ya ba commune ya ba habitants au bavana na commune moko quelconque. Bon neti na saluer Iguet Mangondo avant na saison na camping moi vous na batali na saluer lisusu maman Engenza na Masina sans fil donc ba congolais ba habitant Masina tokoko zo benga ba ba habitant Masina di ça la raté maman yo ma habitant Masina benga wana ba habitant Congo ba habitant ba kinwa kaka o benga bosto Masina na ba commune pe to ba pesa susu ba commune habiter ba ko ba jilwa ba ni de Masina ya la raté na Masina ya la raté na Masina ba habitant ba Masina ya la raté donc ba to so ba chance on di ba jilwa donc au moins ba jilwa na mona ka ba jilwa donc ba jilwa monsieur ça la ngote ba lobakana donc vous comprenez wa ba to fabriquer na ndenge bo auto c'est Paris c'est Paris à wapi ba to lemba ba revenir na iloko ba tse ndo tababa to ko va la suka wa ezangi na kaka to sala kaka to ko na suka émission na biso merci pour ba ndiko ba tuli baku pour na kolanda émission oyo ba tuli baku te à partenaire mo ninga pe chance ya kolanda yango pour que ça papa no monte chaque caméraman nga wa les commentaires depuis Paris maman abotanga passer ça dans